Welcome to NCL Tours. We offer flights to worldwide destinations. We provide holiday packages, hotels and transportation. We run luxury coach trips to European destinations across France, Germany, Switzerland and many more. To book a holiday to any destinations around the world, please visit our website on www.ncltours.co.uk, or why not give us a call to speak to one of our travel experts on 0208 900 1624. NCL Tours, ATOL protected. Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo.
Tranquille quand même. Bonjour fidèles téléspectateurs, sur le pas de la révolution de la modernité, aujourd'hui ensemble avec vous, nous allons découvrir les deux grandes réalisations, d'abord dans la ville-province de Kinshasa, sur le plan des infrastructures. Nous allons découvrir le viaduc sur le pont Matete, nous allons parler de passerelles sur le boulevard Lumumba, mais je ne suis pas seul, je suis accompagné de ma consoeur Diane Moudjalaki. Je dis bonjour Diane. Bonjour. En tant que Congolais, je suis très fière de mon pays. Je suis très fière des réalisations du président de la République. Nous voyons l'élargissement des boulevards, la circulation
circulation routière, elle est très aisée. Nous voyons des robots qui régulent. Les trafics, ce sont des choses qu'on voyait à l'étranger. Mais aujourd'hui, nous avons cette chance-là de le voir dans notre propre pays. Et nous sommes très fiers. Ensemble avec vous, nous allons suivre les images du pont Matete. On se retrouve juste après. mboka na nga ndenge komi lelo naza koyebisa bino ke na nsima na nga bomoni wana ezalaki place moko bato bazali koboma bato chaque jour na se ya bekalaptus mais lelo mboka echange batieli biso balabala ezo kobima na matete ebimi na se eye kobima tout justement na liboso ya lopango na nga vraiment esengo mingi grâce na président na biso grâce na bokonzi ya biso ya mboka nde sikoyo azwi initiative wana ya kobongisa biso balabala wana biso tokomi na ville biso échanger de limité tokomi na Gombe après Gombe ezali échanger de limité moto moko akosayo te ke no mboka na biso eza sur ndenge ezalaki liboso non changement makasi ezali bakaniveau na biso propre solo eza te alors tolingi nde econtinue alire wana econtinue batiela biso na mwa balabala ya likolo mpo awa ebandeli ya ville ya Kinshasa ebandi nde na pont Matete.
j'aimerais m'adresser à la population congolaise en général en lingala. Bana Congo biso na soto yebi place to outi, place to komina, place to kende. Boulevard Ezaki à Okona, mais aujourd'hui il y a l'élargissement du boulevard. Pour ça la mabo, il faut avoir d'abord le souci de son pays. Comme le chef de l'État, il a le souci de son pays. Et la Bible dit là où il y a la volonté, il y a un chemin. C'est quelqu'un qui a la volonté de son pays, c'est quelqu'un qui aime son pays. Alors, moi personnellement en tant que Congolais, je veux seulement demander à mes frères congolais. Et vous, chers téléspectateurs, pour la deuxième réalisation, suivez notre regard. Congo na banzi bolandi wana eza ba passerelle oyo salami parce que biso nyonso to constater que boulevard est comme munene. Tant boulevard est comme munene, circulation mituka pe est comme ebelé, est comme en tout cas élevé. Taux y accident en tout cas est comme qui élevé. Yango mukonza mboka vandi a raisonner. Alors bi photo leka na ba passerelle au place biso to telemi siko eza place ba coca. Ba infirme ba bengi na français. C'est-à-dire koka infirme à kotambo sa vélo na ye awa pasi nga na teleme atambu sango tia katisi na ngambu biso pe bata makolo place na biso ezali donc c'est-à-dire nyonso faisait prévu na passerelle oyo. On ne se croirait pas au Congo. Il y a quelques temps, on passait par cet endroit ici, c'était très différent. Ce sont des bijoux qu'on appréciait que de l'extérieur, mais voilà maintenant que ça se trouve dans notre pays, ça se trouve dans notre capitale à Kinshasa. Passerelle sur le boulevard Lumumba, véritable bijou architectural, suivant la population. Donc, et ça, on est en Congo, puisque depuis Toko, là, c'est la première photo que on m'a aboué. Et c'est pour que ça, on merci le chef de l'État par rapport à la différence. Il y a passerelle, il y a un bosso, en tout cas, ils ont même un matériel durable. Ils ont en plus, de façon de balai, na bato makolo. Na batu pe ba koka ya kibako tindika na vélo na yaye akati nga mokene ko na makolo ba ko matuta esa normal ti to banda ko mona ba accident banda ko sala mamingi bata moto ba DCT pai en tout cas eloko esala mi to mona uka na ba filmer otala film bi mukoni pe mboka na bise ko mara boy bando to na bise ko mpe ya solo to moni vraiment ba saleli biso on continue sur ton pays na bois qu'elle est flair d'ici Kazali c'est quand on là en tout cas naza on se plaint ma casse pour nga tant on les cas ah non moi dans na comme na naza si na Congo te naza déjà na pays si satana na mona on te mais na mona rapport au et memi nga musika merci vraiment mon konzambo kanzamba pambola photo soutenir président Abisso vraiment depuis mboke ba to mona noté ça c'est la modernisation. Vraiment, nous sommes très aimés. Je suis fils, je suis congolais. Et vraiment, j'ai aimé ça. Donc, il va continuer toujours. Vraiment, ça fait du bien. D'abord, je remercie notre président de bien faire cette chose. Depuis que je n'ai jamais vu des choses pareilles. Pour nous, Raïssa Sali, tout le monde est là pour boiter. Abanda qui premièrement a élargir. Ba makadam na biso et comme minene sili wana te aya seli biso bijou en tout cas Raïs ngana osenga nzambe abatela yo papa. Oh mama, mais kazi kunaonekana tu kazi unaonekana Raïs kunafanya kazi kama mtu anakatala Raïs leo atatafuta nani mwingine. Kinshasa jana tuliona ilikuwa ya buchafu. Leo tunaona Kinshasa iko nabeba ampleur ya mzuri kabisa. Alors kwa ile mimi unapikia mbele son excellence notre président son excellence Joseph Kabila Kabange aksanti sana, Mungu amulinde amkabire tena akili ya kufanya tena kupita tena hapa. Tunaendaka mapee ingine tunaonaka ma passerelle nekalaka mais hii mimi naona vraiment ni modernité ya biakweri
iko nafanyika mukati ya Kinshasa mukapitali yetu. Vraiment esali biso bien, biso toza ba chargeur ya ASECO na 7e mairie awa. À chaque fois tozala déranger vraiment pour la likambu ya retraverser ya batu awa. Esali vraiment malamu makasi matondo mingi ka na président ya mboka na biso. Nzamba bakisela vraiment ba respiration pour makambu vraiment évoluer pour boye vraiment des gens eza vraiment évolution. Tomoni baka ebele ya nde batuti batu nde batu bakufi to sepeli mingi nde président biso Raïs atieli biso pont a po eza bien pour na biso na ba maman na biso. Donc to sepeli pena makasi. Ça ce sont des indices de développement. Le Congo, la RDC est en voie de développement. Ça nous disons merci. En tout cas, s'il y a bonne chose, nous encourageons le gouvernement et le président de la République. Quand nous voyons chez les autres, on pensait que c'était du rêve, c'était de la magie. Mais aujourd'hui, nous palpons ça chez nous. En tout cas, c'est une bonne chose. Ce biso moto négligeant ya wonde obe mais ce biso moto bateli yango ezala peu bien peu fierté na biso mo donc au ne senga ordre vraiment ça la vraiment peut pas sécurité na kati ya pont et comme teke lobby ba fazer ba ko lala ba to ko ya ko suba ba to ko ya lala ba pongi na bango likolo de ça vraiment bon te ça vraiment la sécurité biso ba congolais to sera un peu na ba manière moko eloko asika boye basali lobby oyo kuta basalite awa bachassa ba opile mais toso toza ke to batela ngo vraiment na beauté na onde basaleli yango ezalaka bongo eza kitoko makasi pona biso nde toza to koluka teke mutu aya abebisela biso eloko na biso ya mboka au président asaleli biso donc na moni mingi ya olobate na sepelika mingi na président biso Raïs na eloko asaleli biso. Merci mingi. Yango na sepeli mingi de babongiseli biso mboka batia pe suivi awa poke makambo mabe sale mate po bakuluna basala batu mabete yango na sepeli mingi mokonzi bako bakosala musala bango Kinshasa komi lokola Chine komi lokola Kinshasa to sepeli mingi merci pour la président la biso Raïs. En tout cas, le papa Kabila sali est quand même bien. Coup de chapeau qui toque. Na CP na les langues fort. Pour nous sali le bien, il faut qu'on zimae. Baza mingité. Ba o ba leka ba sali le quoi boy. To eza bijou. So to tali pon eza ki na Pascal. Et comment ki nda ko ba chèque. Se ba côté sécurité moko ba policier ba kingela rapon. Po ba chèque ba trouver ba ndako na bango awate. Po se ba chèque baza di coller ko za be insécurité pour na biso ba passant. Et là, on a Raïs. Kongomani yote ule atapita hapa entretenir kintu hiki ni œuvre communautaire, haina kintu kia muntu yeye peke hapana. Pale Joseph Kabila anatokea akiwa hapa president wetu wa republique, haina kiake yeye peke atakuwa kwanza kupita hapa, ni shie ndio tutaanza kupita. Alors mimi taomba paka kwa bale bataanza kupita, manze ku entretenir, kubeba kile kintu sa kiabo kukientretenir. Kona mtu anafanya mubaya kumukataza njoo ashifanye mubaya hapana. C'en est fini pour aujourd'hui sur le pas de la révolution de la modernité. À la prochaine.